bango mpe baza en vie ntango bakobeta na internet bakomona mutakala ya papa Kabuya bana wana bakoresone nini papa o balakisi mutakala na yazo chamayele ritinzele chamayele na ndenga mukete kolanda ba explication bato te kolanda ba belobi te yo na ba. Merci beaucoup, vous suivez partout dans le monde entier. Votre chaîne que vous aimez beaucoup, Concept Touch TV, ça dépend de l'heure à laquelle vous captez héritier Iboula Mouya Kanabangonio. Là directement, je dis merci beaucoup à le bon Dieu. Au sali Kengana Yoto Mona Mukula Lelo, mardi Kitoko, journée Moko Malamu, au Batunio So Baza béni par le nom puissant de Jésus-Christ. Là directement, je dis merci beaucoup à mon papa Chirokinwani, papa Bimangwe Belé, en tout cas, Maramalamu toujours. Merci beaucoup à groupe FG Fan Soutien Monde, composé par Shérif Kachiko, l'image de la terre, Jean-Paul Binda Mastaki, Mami Ekenge, Senga la Césarine, la Gauloise, pourquoi pas à Nuage, Merlin Fonsi Kabessa, Alain Manzenza Gizimo, Semwamba. Pour rejoindre cette groupe FG Fan Soutien Monde, au Betiga 0033 641 94 66 90 Orozobongo Guy Denise Ozawana Orozoya au côté de groupe FG Fan Soutien Monde baza monde entier nanenga mukete vraiment baza monde entier. En tout cas merci beaucoup à acteur Rigen Samper homme vrai, pourquoi pas à Lucas Chiquito le patron silencieux Motema Ariana la Chocolino la douce. Merci beaucoup à Jofi c'est papa social Nzungu Yamen, pourquoi pas Rite la cadette Nzungu Yamen, Bota la Kaya héritier Iboula. Merci beaucoup à Lucas, plutôt merci beaucoup à Luda Christophila, l'aspect des États-Unis. Merci beaucoup à mon vieux Adricha Montomètre Bebazi Beba, il a l'argent, il partage avec les gens. C'est qui? C'est Adricha Montomètre Bebazi Beba, Azana Makofine Moninga Kakato Mandala. Merci beaucoup na bandeko nyonso obalingaka héritier Iboula Muyaka na bango nyonso. Je dis merci beaucoup à Boss de Boss Audace Milando Mutema ya mama Afi Milando mama moko malamu moto za na lisolo na contacter biso to repesa yango mama Afi Milando po OCPla ozala toujours na ozo toujours plutôt ba suggestion to ba explication par rapport à problème oyo za nango. Soki héritier Iboula Muyaka na bango nyonso aza face ya micro azali boso ya ba etando na bino na bandako na bino na ba téléphone to na ba écran na bino. C'est parce que moto eza kopela lisusu makasi na makambo o etali makambo ritinzele o bouleversé baté belé mutu auto ebité so to diko lobanini. Mais je suis là, je dois faire un détail na okota vraiment na profondeur par rapport à cette histoire na expliquer baturi tinzele ndenge ayaka jet set to expliquer pourquoi mutakalisation ya artiste Kabuya o déranger pe batu to lobelango lelo awa na émission na biso. Et puis de deux to ko inviter ba Gaulois na ba gladiateur nyonso ba vzala scotché branché le 30 juin oyo pour la fête d'indépendance balanda concert ya Lipanda au Ferregola a sepeli saka batu na concert à Lipanda na ndenga mukete ba rochela biso mo extrait ya concert à Lipanda parce que mingi fonde Ferregola parce que bandeko ya zongo bazanga ki Ferregola. Mais lelo Dieu merci Ferregola betela biso concert moko historique o etikala o Lipanda o sepeli sa batu lelo to ko appelle sous moi te kolanda mo extrait wana ya on senga na héritier au mo o azana sima caméra soit ozala d'accord nanga ba tchela biso extra Lipanda pendant 2 minutes neto kozonga après to kota siko na profondeur ya makambuya ritinzele to solanga po to kosukisa bongo na makambuya Kabuya balobi concept touch balobi awa pièce contre pièce ozala de cité na banalise na biso to na ba émission na biso par rapport ya ba invité na biso mama Fanta Fofana mama Bibi
Choumou, Motema Cédric et Makela. Pourquoi pas notre deuxième vice-présidente qui est Naomi, la japonaise, la perle noire. Donc merci beaucoup à tous ces Boumba-Lisso et les motivateurs. Coach Emmanuel Kalonji, donc groupe présidentiel Mabaza, tel mais belé en tout cas. J'ai cité seulement eux. Donc merci beaucoup. Nabi Gebate Belé, Sepeli, Nakoyo Kalisus concert du Panda, Yali Panda pendant quelques années. Eux, Outi Koleka, Boza sous édifié avec votre humble serviteur héritier Iboula Mouya Kanabangonyoso. Ayoki Sibino, moi 2 minutes, il y a concert à l'Ipanda et Sali Kitoko na Eleni. Parlons un peu de Ritinzel, non. Tout le bel peu concert, il y a Zongo, Ozalaki Nile, Ozalaki vraiment annulé parce que c'était annulé. Pourquoi? C'était annulé par rapport à la pandémie, autour de la 3e vague, il y a coronavirus, ils continuent toujours à frapper. Selon le ministre plutôt enseignement, et plutôt il y a santé, excusez moi ministre santé, alors que la 3e vague est na mupepa mabe na nenga mukete et sengi ba congolais belé ba se protéger et surtout toza bongo na saison sèche ou la saison moko za mabe parce que malade on a peut être karamingi ba bina malili donc nzambe pa osala la biso ka bikamo na kati ya Congo oyo malili yango to bato soki frein sili parce que elanga ngo ndire za comme ces até to ati surpris mbule beta na nenga mukete ba mo eza ko bima ya grave boko mona ke to ko lata ba tripo malili te to ko lata mo ba pilover te pour tandis que malili eza nango vraiment te bobi saison sèche na biso un mois na tongo moi na 12h et plutôt na tongo malili na 12h moi et bimi. Merci beaucoup, c'était là l'annulation des concerts à Zongo et ça rapporté pour une date intérieure. Bah repère biso ba précision parce que faire rigole à un artiste ou a été invité donc compte tenu ba konzamboka za concert pe mboka ba konzamboka ba annulé yango donc tozo zela na date o ba ko fixer biso ndeto ko ya lisusu ko lobela on a lobi que bozalaka branché to scotché na concert ya Zongo boko zala décidé donc et plutôt na concert ya Lipanda boyoka yoka ba nostalgie boyoka yoka et ko sala kitoko vraiment na elengi ba rolwana ba gladiateur en tout cas bozala toujours focus parce qu'il y a ba clip déjà il y a harmonie et les bandits calamité bandi d'ailleurs ko bima parce que tout monde pas artiste a outil que tweeter déjà figurante il y a clip naie moi si oya kitoko na si ba tché déjà en image moi si oya kitoko et sali kitoko na elengi to moni kuna na mboka Kenya bandeko ndenge bapesi babwaki lisusu bafleur pas faire rigole à Jésus de nuance ou faire rigole à Yemorope à Tchéango na page donc lancer un message na bango la fierté de la République. Je vous informe mes chers padres que Kenya, dans la ville natale du père d'Obama et Raila Odinga, tu es vénéré comme une dieu, une king. C'est la ville de Kisumu. Donc, aux Abisoté, à quoi là-bas, même dans la ville de Kisumu, on prend Ferregola comme un dieu. Les padres publiaient un truc sur Twitter. Exemple, donc sur Twitter. Donc c'est pour cela ils ont là qui s'est fait rigola à sa fierté, fait rigola net au bagaza patrimoine. Il y a mboka na biso o azako mema biso vraiment likolo na nenga mukiete fait rigola o azola qui ça grandeur na ye na marambo tali muziki ya mboka na biso na marambo etali vie musique na biso ndenge za ko évoluer muto zo teka lisusu to zo ko tombola drapeau ya mboka na biso. C'est l'artiste fait rigola, l'artiste le plus aimé, je précise bien l'artiste le plus aimé de la République démocratique du Congo partout ailleurs. C'est fait rigola na minsa comme une marque ya makasi na ndenga mukete. Nous vivons l'époque de Audrino Kifuada, les grands pétroliers na ressentir yote ka
héritier Ibula okotala ngona nenga kokoso Odrino Kifuada talaka héritier Ibula Odrino Kifuada ekosala elengi na kitoko. Donc on tolo bati l'artiste Ferregola aza artiste oyo azo mema biso na ba grandeur moko o bati beba o comprendre le donc to la harmonie et dynastie arrive bientôt ekosala fierté lisusu ya musique na biso Ferregola avec le rumba trap mama e bako bela toujours mutu Jean-Paul Binda Mastaki bako bela toujours mutu Bruno Lubika mbongo propre Sandra Ngata maman na Petit Brown Junior et Broly dit un match pourquoi pas maman m'avait chungu mutete la solo Julia Florida maman l'agence je confirme avec force Ferregola ko ça la fierté balobi makambo nyonso ebombamaki ebimi na mpoasa ebimi na kuku bate belé bako comprendre qu'est-ce qui se passe avec Ferregola. L'artiste est toujours à temps, au top, toujours à likolo, ayebinini o azako sala, ayebinini o azakolo. Bado l'artiste oyo azako matisa lisusu mafuta na ye na ndenge ya mukiete. En tout cas, merci beaucoup na bandeko tolo belempe makambo ya Rit Nzele o bouleverser un peu ba donner. Donc ça la passe pe mawa bandeko ba fandi ba ko tala ba ko se poser ba question. To moni Rit Nzele koleka na émission pour na kolobati a sali 7 ans na Jet Set ba futaka été. Bandeko nanga tozana bino ensemble surtout bandeko ba évoluer kana libana mboka bozala mayele makasi bolandela internet makasi boyebi makama mboka na ndenga muketa tant que bino bo libana mboka boyebi qui est salaire ya mutu malgré ye azwaka salaire teye à récupérer auto bengaka bongo caché parce que l'artiste salaire ne ezala caché auto bengaka bongo caché après concert ba futaka caché après eloko moko songolo so beti et le moment où c'est un artiste a foutu bango caché na bango à chacun bien à chacune mais ils ont ça la passe pe mawa comme on a Rit Nzele golobaki a beti 7 ans ba futaka été bandeko na ngai to fana na ngana bino to sala banalise comment mutu ko fana na place moto na société mo quelconque 7 ans ba futaka été mais azo vivre aza toujours en bonne santé abeli ba soutenir ye sur tout le plan a futaka ndaku asomba lamba apakola mafuta azanga parfumé ana téléphone à cher elle vit très bien aujourd'hui vient de nous dire que non azala abeta 7 ans il y a impayé mais surtout que tozonga tant yo beti 7 ans ba futa yote siko yo ndo lobani na Ferregola to mona otenda voyage ici bando lobani na Ferregola omoninga na lobaki na bandeko balanda puis ba comprendre eza na main noire moko o eza koleka na Rit Nzele o bate belé bayebi mais bazo bosana so totali Rit Nzele kolonga Rit Nzele aloba bolamu ya Ferregola alobi na bimi na ndako na kesa la carrière solo sur na carrière solo wana non za na problème na carrière solo na yo non za ko empêcher yo na carrière solo na yo Jet Set nan acheoka na carrière solo na yo nani oyo aye kombrio to nana leki na télévision pour na kolobela mabe parce que ceux qui ont choisi adversaire na yo c'est Ferregola détrompe-toi wana za patron tala adversaire nino ningo calculer calibre na yo ningo fanisa ngo par artiste nini Rit Nzele raisonnant tango yo outaka pa J3 okuta ba Kunzardo général Etumba okuta ba mwana Congo oye parmi ba animateur wana Ferregola pesi chance Ferregola bimission na ba concert belé à Rit Nzele bo mona randende Ferregola a kumisa Rit Nzele Ferregola nenga teka Rit Nzele nenga ba neko pesa un micro na ye Rit Nzele a animé mais si aujourd'hui Rit Nzele vient de nous informer ba message o eza mabe o eza pitoyable o net ba te belé ba ko sepela na ngote koloba 7 ans impayement et au sala bandeko belé passe kotala lelo carrière o zato fondation na o soutenir yo et soutenir yo parce que oza mutu outi pa artiste munene ya mboka na biso qui est Ferregola mais si aujourd'hui vente na yo les bien
bazo considérer pourquoi parce que ba yebi de quoi ndengo za repéser par rapport au outil dans orchestre le roi Jet Set. L'orchestre est reconnu en République démocratique du Congo, est reconnu monde entier, bah même dans le monde international. Donc yeba mutunini olingo simba et place au bako tinda wana en tout cas ritinzele leka pour rectifier ou changer maloba na yo et kozala important. Kolanda ba clash te, kolanda ba polémique ya buzoba wana te. Là on va appeler ça des polémiques non trop banales. 7 ans impayé les lozo kolobana bato après 7 ans euro kolobana biso. Est-ce que nana obetela maboko? Nana obetela yo. Tala, au moins le loba via ba Vasco Mabiala ndekom. Parce que Vasco Mabiala tant aller na TV ba meli sanga be bazong sanga boy. Batinda ngana empoisonner mutentel na ba na sala mutu songolo. Est-ce que moi d'affaire egola le kana télévision pona koloba? Tout le monde d'affaire egola tinda ba pona Vasco Mabiala. Tala Vasco Mabiala. Sac na comme sachet chassa viva. Tu habites sona na local ba orchestre nini o Vasco Mabiala tambolité. Ba orchestre ni o Vasco Mabiala tchemutute. Mais le lozo luka place signer au fond de l'esprit. Tala marama musique eza pasi. Musique l'équipe bilanga na pasi. Mutu oya loningu bana na pasi. Abandi ko buka a olinga te muta sakane loko na ye. A olinga mutu te ko nyata bilanga na ye. Inos be uta ko yembango a. Abina linte mutu ko tsalo boko na malette na ngai. Héritier atana be ayemba nguba ya bolingo na ngai na lona na ntango ya pasi. Na olinga te mutu moko ya obebisa yango. Mais si bino bolimba bebisa vie à faire regola, est-ce que bo koka? Tuna bato ba banda ko bundisa faire regola, batikala ko ka faire regola nani. Tozonga na badati o eleki. Banani o ba bundisa faire bazwa kasha malamu. Banani o ba bundisa faire regola ba futa bango loko ba prometa bango. Ba leka na télévision ba la kisabiso. Mais il fait toujours l'ironie, il fait toujours l'hypocrisie pour faire montrer aux gens sur Internet qu'il y a un danger. Mais tu as Kinshasa, on se voit, tout le monde a fasté. On reconnaît que Moutou a souffert, tout le monde a mis sous. Et surtout, si on a latibor, on a loin, si on a fini à on a musique. Européen ça moutonio sur crédit na combat faire rigola ritinzele tu as un droit à le capot à justifier message oyo bimisa ki na télévision que eza lokuta eza soloté so iba futa ta 2 mois 3 mois est-ce que eza vrai quand on va na télévision lo bana batu makambo oyo concerné carrière solo na yo lo bana makambo concerné carrière solo na yo koko tsu combat faire rigola déjà ça la yo oza déjà ritinzele parce que mutu vivre na ba clash te oza mutu mo faut se démontrer de quoi je suis capable tala mi pukuno sonne bolongo lelo basala ni baninga ba risme matadien ba sala ba vie na bango ba Jani Pacha il fait leur vie ba vibration ba ko sala ba vie na bango ba yebi makamni ba ko luka Genia Toula qui t'a déjà Jet Set kala comme à la maison mais ba Nicodème tout le monde va les gars na TV pendant le ba ba faire rigole. Tu te le ba boye papa wana azabo tena. Ritinzele raisonner moutier aux amours na moi si. Aux amours na moi si. En tout cas non aux amours na moi si luka olo barasem. Ba te belé ba ebite moi na moi si nga zawana. Azala moi si ça moi si à botos. Mais tant que vous avez télé, vous avez 7 ans, vous avez un territoire, vous avez posé à moi. Vous avez un orchestre qui a souffert. Hormis les danseuses, vous avez Joël Mouya, équipe Nini et mais si aujourd'hui tu viens à la télé pour dire de rencontrer des bobas, tu vas payer sur l'espace. On a comme un mi-temps. Tolingo komanani Kongo landa batu oyo ba ombriye ba obebisa ba via batu kala mundi bulelo siksa nanga ezokita kaka wapi kabose na yebite wapi mundi bu na yebi siksa na bango za ko kite za ko kwea kaka
mais si quand yo leka okoloba message à bon rythme nzele on bébé sa carrière na yo on bébé sa carrière on a ba mrito na menu amo ba letis na $1000 ba peso mutuka o lobi lobe robunga e robonga na ngoli tuka yango bébé sa relation il faut bien regarder il faut bien canaliser des relations on ne blague pas avec des relations ba relation sauvakarit nzele ba relation me marabatu na world ba relation soulevera batu bat nyo so ba komba ministre na te ezan de connaît mo bazana même sous relation mo quelconque bat musu ba PDG quelque part ba directeur ce sont des relations soyo ngo bo ma relation on a papa na pona nini pona menno mo releti ba peso mbongo to ba peso mutuka o lobi lobi ba okata ngo ba sela ngo mbabola o robosan pourquoi ba ministère ba bosana avant Chamayele ritinzele chamayele na ndenga mukete kolanda ba explication ba tuté kolanda ba belobité yo na ba orchestre musu ba ozolo wa enfant adoptif ba ko adopter mais outi na famille na bino quel que soit le haut et le bas quel que soit ma bémoko boy faut koyeba ko surmonter parce que monde na musique ce n'est pas facile ritinzele so rolandi makambo ya ba polémique au quoi arriver bazuyo ozupe mobala boti sokoti palin esili oyo yema mukoni fo melisa mwana koluka mabete na papa na yo koluka mabete na ba massa no batika na jet set zana bango bien parce que lobi on ne sait jamais éviter na wa chao po na disque mais so yo finga papa na bango pourquoi boko sala ba exception te o sali ma exception pour longo o clasher pété o tikali serein o tikali na kati maboko ya papa na yo oko ya pe na la belle affaire rigola ba soutenir wa bimiso ke liboso ba peso ba mission muso sala ba fitire mais pourquoi on a pressé on a pressé pour on quand on vivre bien Charlie Prince Ayamba yo na plateau a posé ba question au répondant au répondant au gardant parti na yo le ba faire rigola c'est un bon papa. C'est toi qui nous as dit ça. Mais si aujourd'hui tu viens que j'ai fait 7 ans, bah fouta en Haïti, non on bet tout le mabou, non on paie ça espace. Tous à la batte. Toi bah nini auto le bar na la télévision parce que lui sous oyo et baby sarabe exprime à battre belé faire révolte à rabat. Après cela de dire des mauvaises paroles, après na simo le baki ah na le bain mabé, ah na salati mabé. Oh bossani ke oyo bosani te nazaki na ndako na jet set ndako na mutu salanga ritinzele na uti na nini na kauka na jet set kasavubu makambo efongami ritinzele vivara bien aotambo na mutu so où est le mal yanga na tanga ba lecteur ba musicien jour ritinzele a olongwa na ebisaka mutu moko azara pembe na nabi ba animateur musu ba ko boka ritsa ko boka te. Mais contentement hérite quota depuis Viber. Le quota depuis Viber. Hier, à Boakate, et ça là passe. Embré Moutou. Oh, à ton bois qui te va générer que c'est belé. Bomba ba cri. Tala pe ba to ba chepe ba nime. Est-ce que ba ken en bien? To ba ken en fou. Mais bien nous abongote ezara rapport. Na kolobara mabe na télévision po batu moko be ba chabinoka mutu mo boya pesa ki mbongo o yo moko kutu ozokoka te kotambusa tala ko sala orchestre za passer tant to loba musique l'équipe bilanga na passe on sait to yebi nini o ezali to yebi nini oyo ezana monde musical mais ça fait très mal les ça la passe d'ailleurs ba sotis o ritsa o bimisa ritinzele o faire gola bimisa atekayo lelo koloba mabe en tout cas ça la passe yaka na télévision o rectifier message oyo bimisa ki parce que eza normalité yaka o bimisa o longola eloko o tient na télévision o ba te belé et créer polémique so reza ba l'autre là ba ko fino ba mbongo polo ba n'importe quoi na mabe faire tant pis maman la vie eza mulai yeba na obo ma relation pour na nini oko boya na yo
besoin de ma n'a pas si tu viens à la télé on te demande oh souffrir tena na bien yo kasi ba leader nyo so ba leting to yebaniti mais en soi voilà mutakalisation ya Kabuya eningisa yipe mokili batu balobi Kabuya tiki mutakala Kabuya oyo atikali ba publier iniquité na mobimba Kabuya oyo toyebi te to classer na place nini Kabuya oyo lelo na monde oyo Kabuya koti toyebi te Kabuya koti no cultisme to Kabuya to nini parce que ba fille ebele to mibale ebele bakomi kolinga ndenge makambo ko tende bakomi ko luka te nazala na mbongo na vivre boye nazala boye oh boko bosana te maramu nyonso boko ko luka na ba monde na nzambe ne souverain nzambe ne mokonzi Kabuya soko tali na nzoto nanga zaki na Kinshasa na nanga tika na poto omona te Kabuya azo continue toujours ya ko se faiblir makase ko sile po anini basi balete belé mais bandeko tokopesa mutu espace ndengeni tokopesa mutu espace ndengeni na ba makambo buzo babu na makambo oyo zo balola batu mitu Kabuya landa batebele ba homme de Dieu belé batika ba mitakala na ba totala ba homme de Dieu musu ba ko sise lelo basuka wapi ba musicien belé basala ba vidéo ba artiste belé tokolo ba kombo te basuka wapi landela ba vina bango landela ma ba vina bango o bazala ti mais o bazalelo eza différent ya makasi mais si robino boko yeba te bozo landa te bozo yaka kosa ba bêtise oyo kobimisa bato mabe o bato tomba kozwa batie na internet komi bochango te bosala boye oka tokobosana te na monde musical makambo kolakisa ba mitakala ezo kosala mabe Kabuya oza na famille oza na mwasi oza na bana oza na mama oza na bamasta mpe babala bana na bango mpe baza en vie ntango bakobeta na internet bakomona mutakala ya papa Kabuya bana wana bakoresone nini papa o balakisi mutakala na azotya soyi bino nyonso botyaka soyi nayebi te librifia nini oyo bino bosalela botyaka basoyi ozebisa mpe mwasi mata na mbeto okomi deja ivre okomi na kwiti ozokoka esu te makambo osala yango na sa anesthésie ya kwiti makambo wana basala yango na sa kwiti te makambo wana basala yango fozala normal baconseil oyo bato ebele bapesaka bino mela boye esala boye ya lokuta papa yo okosala mwasi ka mwasi oyoka pasi yoyoka pasi te Kabuya odecevoir bato na ndenge moke te bato ebele na baplace batyaka yo lelo balongoli baplace wana mpo anini na acte oyo yo oye kopose esali kitoko te baartiste ya jet set tomona yango te baartiste ya quartier la te tomona yango te ya maison mare tomona yango te toye komona buzobaka ya boye mpo na pa na yo Kabuya toyebi te soki nde bokosaka kaka keno nazalaki na kuti ntango bamelisa komasana balongolaki yo bilamba basimbaki yo bakotisaki to yo mone moto ande osala exercice wana nyonso ntango okolobaka etomata mbetu mwasana moto akoloba to yo ozomona place makambo ekokende place makambo bato bakoyeba te ewa bino héritier Ibula moyaka na bango nyonso président bale défenseur balobi golo ya ntongo bagladiateur ya ntongo on est toujours ensemble na bino to continuer toujours ko faire propulser papa Hervé allez-vous allez vite bokene mbangu bokene vraiment mbangu kotala concert à Lipanda et kosala kitoko na lengi offert à Bethel un certain dimanche si je me trompe pas le samedi mo offert egola habillé bana nenga mukete faire egola nima na nenga mukete bate belé bakamo yango to linki to tindi bino lisusu bozonga bokende koyoka concert à Lipanda et kosala kitoko na elengi. Je dis merci beaucoup à Audace Milando motema ya mama Afi Milando, on est toujours ensemble avec bande konabiso ya Kati
Mokonzamboka, le tout-puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Pourquoi pas mon vieux Adrich Motomètre Bebazi Beba, Gigal Fiele comme Smassian, Bayo Tchoudi, Killer qui laisse mon ami de tous les temps, de tous les jours. On est toujours ensemble et restez branchés et scotchés sur votre chaîne Concept Touch Bokozala de Cité. Nenga héritier Iboula Nobara souvent, Tomonani Soki Nzambe Azongi Nanute Play.